Penel aye Kinshasa. Bino moko ava bomona ava Penel aye Kinshasa. Ba photo nini Penel a publié. Nga esalinga Sony. Alors bien eza vie na ye aye ko défendre ngo a en émission à France Témoin. Eza vie na ye. On a so bala soko le ligoro le loko mama kwanza le lota. Kasi eza ligoro ya liaki. Yango makwanza ke bimene na aéroport anjili. Donc vous en êtes né. Makamono soto mabeso sa na internet. Loba kalamba ya zala ya nzambe te. Yango lifuta nango yango et puis kalamba ya za muluba. Moni batu basolo bake Denis Lesi asa coopéra ya Peniel. Na minito Denis Lesi batu basolo bango les propos tennis à langage ke ngate ya. Batu ba internet nyoso ba tala babi Denis Lesi azui mama na shida. Na service na bakangi yo mais yo sala direct. Et puis basolo bano pesa téléphone lokolo za moi c'est à poto lokolo na bino na so na komi na poto impolitesse na manki ya kibomoto eza nango normal pour na poto. Aso coopérer Peniel soi-disant mobile moko entre parenthèses. Donc Denis Lesi a pourcentage na ye ale Peniel la ke na botaou na ina mutune bazo pesa ye. Donc vi na mombe koma na direct. Vi na mombe koma na télévision. Omiteki là j'assume mes propos. Peniel azo kanga photo na décalé. Peniel azo kanga photo na soutien. Peniel a publié biloko ne wana et créé les base. Lokola koma beziste. Lokola lala na nzala ya Karine Mokonzi. Ngape ba koma kochanga kana internet. Mwasi ya mosali ya Nzambe. Qui déjà kaza mosa musena Nzambe te musena Nzambe. Baboya na pona nini yepe ndenga sana milima bazaki nango. Pona kolongo nango esenga ki mai kalamba ikaye mokote. Internet surtout bazolanda biso partout dans le monde. Bonjour, bonsoir et que dépendre na RO kozwa vidéo oyo. Bo s'abonner massivement à la chaîne Mno Bolinga Kamingi Vision Plus Télévision ya yemoko bela dinganga. Mona mwasi ya mundu posozanga microbe lokola c'était la soma esa gaillard. Merci beaucoup nabi ke boza ebele pour na kolanda analyse oyo tonito sala lelo vraiment nazalinga yemoko te na plateau o nazalina moko ya molobeli ya mboka oyo mwana ya mboka tokomeka mpe ko sola na makambuzo leka na internet. Et puis voilà na pesi mbote na maman Pauline soda ya poto depuis Paris bambote belé sans pourtant oublier Hervé Mobali tala pe côté c'était la soirée na azolela na kombo na merci beaucoup na ebike oyoki déjà maloba o na pesi na ebike boza ebele pour na kolandalize internet ezozika comment na Peniel ko uta poto aye Kinshasa après avoir que ça la ba vidéo nyonso sali na pasteur Denis Lesi ba propos nyonso atenu na ba vidéo sali na ba internet ba partout ba yamba kiye a commis prêtre ya kozonga na mboka o ya zalaka akoma na aéroport Anjili bakangiye na kokangaye tellement biso pe to vanda kimia te selon les informations batu mususu balobi arrestation ya Peniel et outil pas ya notre pasteur on a un respect mingi pas na mai kalambai to ebite ce qu'ils a solo to ya lokuta na koyo comme information on était que mopandisa on a tali na luki na monité le seul et l'unique personne a kokopé sa biso vrai version za mwana mboka na kombo ya Jericho Betox a tia drapeau na kingo pona kolobaka ki aza congolais préfet de discipline Bati le kobo de la presse Charmant Lutadila ceux qui nazali le bamoko na yo panzelanga caméra babonné à Vision Plus Télévision on a déjà invité dans Ngatikana Ibisaye. Bonjour Jericho Betox. Bonjour Stella Soama na mwasi ya mwindu ya ngolo lokola maman Bela Dinganga que j'ai sali en passant la patrona na pesi mbote na bandeko tout ya Vision Plus Télévision ezali ngai yo abino mwana mboka oya porta drapeau ya Congo kolinga Congo koleka boketu premier koleka esombo koleka ba maître Tchoura Mboma koleka ba combattant nyonso ba na poto na l'équipe bango na bolingo ya Congo. Donc merci beaucoup na ko inviter nga na émission na yo na plateau na yo à Vision Plus Télévision. En tout cas nga na lingaka mingi kolobela mboka makambo nyonso te tali mboka et puis na bato baza na kati ya mboka makambo ezoleka nazali ya yo mituna ezali ya yo biyano ezali ya ngai. La patronne a Bela Dinganga Bambote Belé, puis sans oublier Cordon Trésor Bambote Belé, Bisika Ozoa, Milelo, Jericho Betox, Alinga Pasola. Jericho Betox, on a yambi Léona Plateau Nangeza parce que Yolo Belara Congo. On l'a combien aux amours Namboka. Ce qu'on m'a sorti de Sola, ce que ça m'a Sola Mboka. Bah étranger, bah étrangère, donc ma
Peniel a été autant la internet à tout moment Peniel a sali ba vidéo a comme a touché qui même dans ma personnalité ba pasteur Yamboka la biso a sali na pasteur de Nilesi a lobby a koloba Peniel a comme dans ba séjour na fala zonga la mboka na ye a comme na aéroport Angile Bakangiye na ko kanga Bakangiye ba lobby ke Bakangiye na kombo na ye et pas ya muta ki ko sala ngo test à Covid au Covid plutôt ba so ba yebi mais selon les informations ba komi ko accuser pasteur Mike Kalambay balobi arrestation ya Peniel eza Mike Kalambay mutasali yango à base de quoi yango na tali na moni mutu ko yamba te na émission nanga ko loba sauf kaka vérité de monsieur za kombo loba vérité. Merci. Yango moni na Lukio Jerry Kobeto so me camper ko éclaircir ba bonné na biso. Voilà, merci beaucoup Stella Somana na mituna na yo na moni ayebi ke aux 8 heures retourna mituna mbala moko ebele. D'abord on a obalana na notre sœur Peniel. Peniel ngana zo mituna est-ce que Peniel na ebité est-ce que ça asa muluba na fingi be kolo musute Nathalie Peniel Nathalie Elongia Peniel na makambazo sa les okokanate. D'abord oui tout banana na lisolo ndenge Peniel a outi États-Unis. Peniel ava outi États-Unis a commis na compte Facebook na ye. Lokola pe biso ba internaute tolinga makama bongo te na ba page je crois bien la mama ba te belé ba publier ki Peniel azoluka numéro ya pasteur Denis Lesi. Na mi tourni na bi Peniel azoluka numéro ya pasteur Denis Lesi. Alingi a remplacer pasteur Denis Lesi na pasteur Mike Kalambay toni ne peut pas sa bolingo basili sango kana bolingo. Alinga sala ye makamu ya nkopo ya pa komane mwasi ya internet. Peniel aye Kinshasa. Bino moko ava bomona ava Peniel aye Kinshasa ba photo nini Peniel a publié. Nga esalinga soni. Alobi eza vie na ye aye ko défendre ngo a na émission à Frank Stemai. Eza vie na ye. Mais Peniel franchement moi je te dis étant que ton frère ce qui mandat d'amener koya ce qui convocation koya tikanga na biso vérité oso sala soni ya libota na yo. Na yo kaka soit disant papa n'est pas un pasteur. Mais ce qui papa pas un pasteur allez-y comprendre que mili mabe nyoso ba benga na église papa ne kota pa na yo. Oh oui. Là j'assume mes propos. Peniel azokanga photo na décalé. Peniel azokanga photo na soutien. Donc akangi photo na sous-vêtement. Ba te bele ba kanzala kwa sous-vêtement za caleçon. Te soutien za sous-vêtement, singlet za sous-vêtement. Na caleçon na nini. Ce qui boxer wana la tekena eza sous-vêtement. Peniel a publié biloko ne wana et créé les base. Lokola koma beziste. Lokola lala na nzala ya Karine Mokonzi. Ngape ba koma kochanga kana internet. Mwasi ya mosali ya Nzambe. Aboya ki déjà kaza mosa na Nzambe te mosa na Nzambe. Baboya na pona nini yepe ndenga sana milima bazaki nango pona kolongola ngo esenga ki Mike Kalambay ka ye mokote. Esenga ki na papa personnel papa na biso Moïse Mbiye, Soni Kafuta, pasteur Mutombo, Léopold bango nyonso basangana mais lokwa Mike Kalambay zaki ye moko alashaki na ye akene na ye. Akoko bunda bitumba. Et puis yeba ke mosali na Nzambe soka lâché yo. Esili Vine mobimba. Toute la vie à Peniel de commis. 2 matins, 3 matins, Peniel a tourné film pour nous. Tozana Bino. Oh. Tozana Bino awa. Donc Peniel, lelo, tala makamako sala, lati ba boxer, aye na kin. Aye ko sala émission pas Frank Stemai ndenge biso ba bezi c'est ton joli sakalikambu. Ton joli sa. Ko simba sima passer de nesi na maboko pamba so ba tuni oza mo sa batabina aéroport ko ba nobele langa na za mo sa mutute. Oui. Mais Peniel bokabona na mobali so azaki muyibi bakobengo mwasi ya muyibi. Peniel ozo porter kombo ya Kalambay ti lelo image ya Kalambay lelo yango moni batu basala beaucoup ya ba respect belé ba wanda pesa ye. J'ai comme toxna katomom kitango le bezo porter kombo ya Kalambay est-ce que Peniel aza divorcé te? Kozala divorcé be kozala divorcé te nga na boyi na ngate mais na lobi boye. Ovani na mwasi 6 mois sans pesa mbongo na ba famille na ye na l'été za kadaya libala. Alors moi ba éthique na ba déontologie na ba attitude ya muto zo vana na ye. Omona ta wera so ndenga vana na mampata. So ko na wera boda ba wera azaka na moi difficulté ko loba. Vous comprenez? Difficulté ko loba cela veut dire azaka trop doux aloba ka tele mso moi sine mtakotsa eloko wana. C'est ça on peut peigner la joie qui moi muke pas Mike Kalambay magé mili mabele kake belé pesa Mike Kalambay musala. Mais quand même azo porter image ya Mike Kalambay. Lelo Peniel
au sali biloko nyonso to ko sala la salaire du péché c'est la mort. Ngai na koloba soki bakangi Peniel na aéroport na okamwa ngote. Ta on a monaki vidéo na kamwa kite. Yo kanisi soko lié lelo eza na dash mona munoko na biso bala soko lié ligorodo lelo ko bimama kwanza lelo te. Kasi eza ligorodo ya liaki. Yango makwanza ke bimene na aéroport en Chine. Donc vous en êtes ni. Makamono soto mabeso sa na internet. Loba kalamba ya zala ya nzambe te. Yango lifuta nango yango et puis kalamba ya za muluba. Kalamba ya za ya centre. Maman, chez Balouba, chez nous, il y a des exigences et belé makasi. Maramo Peniel nazo sala wana étalié. Même si boloba ki ke bozong saki mbongo, eza nango problème te. Mais Peniel ozo sala Sony, tala na aéroport nde bakangi yo. Tala na aéroport nde bakangi. J'ai comme tox ko kangama ya Peniel oui, mais loko sali batu pasi. Un deuxième azarana pour na koza azawana pour na kolandela mutu nyonso o azokota na azobima. Eza direction générale d'administration. Mais Peniel bazuye bazotune ba question directement bimisi téléphone comme ça dit. Ya ngona ina lo baboye. Ngai na mboka oyo en tout cas nazo senga na ba autorité na biso bo tia pena ba service moko ezana. Ba Brazzaville makambo ele kaka eza ero sala matin. Peniel na moni na vidéo azo sala vidéo. Na deuxième bakangiyo na service na bakangiyo mais yo sala direct et puis bazo bano pesa téléphone lokolo za moi c'est à poto lokolo bino momona so na komi na poto impolitesse na manki ya kibomoto eza nango normal pour na za na poto ozo bala mutu ala na ko tika te tant que nebi likambo kangelinga art est-ce que mutu za pembeni ya bazuzi to za pembeni na batamibeko a se comporta lokolo Peniel ozo sala soni ya famille na yo donc vi na mombe koma na direct. Vi non mon mais comment na télévision o miteki yo mo nem to miteki to luka comme célèbre parmi bateau ba comme célèbre ça bateau ba kanga bango ba Nelson Mandela ba pauvre ba papa Étienne ba ndeko belé ba kanga bango ba ndeko na biso to sala bango na ba Congo awa ba Mike Mukebai ba Daniel Safu lelo pe chéri ko beto soki lokwa na za na combo ba ko kanga ngai mais naza na raison mais Peniel oza na raison te. Tango bakangi yo balobi no vana na nuboye soit disant pe ndenge biso tozoka information Peniel asalisi test ya Covid na mutu mususu asalisi pourquoi est-ce que ça lelo kwa bongo lokolo ebi ke Congo ngasa na ko mboka désordre lokata ta bofana na poto boloba ke mboka désordre eloko balandela ke zakate Covid ngana bazo sala ya lukuta nde on ngaki ko tenter jusque là ngana za information na batiki yete mais écorgé azonga mutu. Peniel azosala soni ya famille na ye. Peniel azosala soni ya famille makasi. Mwasi nini oyo boya nina mobali. Oyo kokata makamwa na YouTube. YouTube est comme un parquet et comme un... Yango moni batu bazolo bake. Denis Lesi aza coopéra ya Peniel. Oh. Na minute Denis Lesi batu bazolo bango les propos tennis langage ke ngate ya. Batu bazolo batu ba internet nyoso ba otala babi Denis Lesi azui mama na shida. Azo coopérer Peniel soi-disant mobile moko entre parenthèses. Donc Denis ça coller pourcentage na ye ale Peniel ake na botaou na ye na mutune bazo pesa ye. Tala niveau. Siko ngana douter na ngote po ani. Peniel na poto a commis na solo numéro à pasteur Denis Les. Quel marketing agressif. Quel marketing agressif. Peniel ninga sana azala bato ko luka na privé c'est ka numéro de Denis Les cité. Faut luka na réseaux sociaux. Page Facebook. Ouais luka na page Facebook. Donc allez-y comprendre que na Congo to sala makambo ebela ko sala bato lokwa ba Peniel faut pas vendre ça bango na ba telema to ba na ba telema ya poto to na ba telema ya Congo parce que soki nga na tali mwana mwasi wana on dirait na ebité chibindi ou be chibaum te comment sale bongo beni. Mais j'ai ri comme tox na kolanda ndongo zolo ba oui na ba propos non se tenir mais tout na biso zali est-ce que tangu Peniel akenda kikuna pasteur Mike Kalambai il n'a rien à voir na kata makama mais pourquoi kombo na comme cité que ce qui arrestation ya Peniel et la muto pasteur Mike Kalambai ezali ba mal intentionné ne bazolo balikambo wana ezana batu oyo bazana poto na bato bazana Kishasa toko c'est la rabata poto pété na bato bana Kishasa baza ba mal intentionné lokola bayebi ke po nyau na minute so akufi baloba nini puku mtabomi to puku peso akufi baloba nini nyau mtabomi do Peniel ninga zawa na ba masumu nene so sala ba konta kan nene so sala kombo ya ba moni ya ko kole ezali kombo ya Mike Kalambai. Pourquoi pas ba coller mutu oyo abengisa ki to bien mutu bande ko sani ba buzz parce que to ko ba pe que trop de buzz ba sala ki na pasteur de Denis. Peniel a voyagé voyage de mission ezaki nini aya ko sala be mission na
pasteur Denis Lesi appelle ça un pifo tala niveau ya moi si ya pasteur Baboya plus pasteur bandimi bakima na église basangani bango mibale pasteur Denis Lesi ala bandimi na atikala na 3 bandimi moko mwana mama kulutu na bango mwana mama leki mwana papa kulutu bana ne moko bakota église nete oh nous sommes devant l'écran. De la presse. Denis Lesi ayebi elongi soka obanga nango etali basa bana to yambi na internet sika. Oh. Bon Denis ça bani YouTube liboso nanga. Denis ça na vidéo ya 6 ans après na internet. Ata pour na bongo te minimum respect à pasteur. Asa pasteur ya nani nga pasteur nanga ezali pasteur Chance. Nga za pasteur nanga évêque Mukuna. Nga za pasteur nanga nga arche na noti etikalo za arche na noti etikalo sambila kuna te. Pona yebi déjà ka sali ya ka ngulu kala bebi saka bikila. Oezaka moi babiloko ebiminde na sima nga na ebie kala j'ai comme tox pour tout qu'un peu na kochiter na émission na biso arrestation ya Peniel compte à toi tu veux nous dire que américain qui asala nini a défier ba konzi oyo basakuna alinga ki a défier ba konzi oyo alinga a défier aéroport mobimba alakisa bango ke nga na za mwasi ya mbenzolo nga na mwasi ya talon na mwasi ya États-Unis non koza mwasi ya États-Unis batu nyonso to bauta poto na Peniel baleki bango na nini soko sali mabe omoni ke mabe on a sali na aéroport on a sala ki boye mi kitisa enoki ba nosala ba chanteuse ezanga tina osa ba direct na ebité bakangeli nga nini nga na sali nini yobi combien de personnes bakangi na aéroport est-ce que ba sali biso vidéo eza parquet et nini YouTube eza parquet to eza tribunal olembi ko sama makambu ya divorce ya yona makalamba do vi na mo mbeko makaka YouTube tala mwasi ya mosala nzambe mobimba dès le début ça sala chaîne YouTube Peniel TV Zwa niveau pour ça la nini j'ai comme tox non comprendre tena mais quand peu que tout non mutuna o parce que eyelinga kande to solo là soki ngai na yo to bebani soki dans sakina YouTube tena yo sur la chaîne parce que ba mabale belé o ezu ba problème sort nango suka nango zaka abonnez-vous sur chaîne ya komba muto a créé qui ba problème ce qu'on s'est dit à quoi pour Peniel peut-être lo ba bo chaîne na ezali a commencer nango ba direct azala ba bonné na pe balanda kai ozo mona tike comme le quoi lo mobo et comme ko bebi ça peut ko dévaloriser musala na bino maman ata olobi obaluki na mabele longwa awa timbinza ozone mutu akoyoka azate congolais asutukeli internet donc na mese YouTube azo raisonner ndenge ni nako akosala po abimisa biso ba congolais awa babela peuple na kotseke na iloko nanga pona ni soko bandi ko tanga batu loko ba Peniel est-ce que likambu wana eza la biso awa na YouTube la biso bakanyo na DGM bakanyo na aéroport ya biso ni soko voyager ko ngombe meso ngulu na saki ngombe mabisote soko ya biso nini bakanyo kuna sila na batu basakanyo kuna ale bino bato bozanga musala ko sala ebele na poto na ebele na Kinshasa oh Michael Mbai akipakata Peniel te ka kipaka kokolo Michael Mbai nenga zawana akotula mobala muluba nzoto ni lobibo mobala muluba kutu te Michael Mbai kaka nenga zawana eza na basi musuba lota kata butu moko na Michael Mbai tile lo bazali balbe Peniel aleki bango na nini Peniel atika ina défaut ngani tanenge akomi ko bazaki na Peniel azaki pasteur tele lo komi pasteur soki Michael Mbai banzemo bando beta te mabe soki akomaki pasteur te pourtant ko bakabo na Peniel na bande ko freiner lelo Michael Mbai za na église a munene il est pasteur cela veut dire que Peniel azaki moi c'est malamu te Peniel Michael moi c'est malamu te azatonga balokoti na lisano yango moninga na chaque fois na ebisaka basai na nzambe boza makasi kaka ya gérer moi sur moi c'est destiné na yote mais bino moko basi boke bala botala ka pe bango na miso botala la kabiso donc botala presque ba passer nyoso bokabwa na basi botala ka basi ni boza na ba ser mususu bobanda na bango na baba hôtel ebo miso lokwa ba tie lanti bobala ka bango te bino bolingi ka basi ya sango bino bolingi ka basi ya poto biso ba komele to wela na bino basi ya poto na ba musicien na ba pasteur to wela basi ya poto c'est pas normal botala basi bokobala bomoni ekoleli Michael Mbai bozwa leso botala basi bokobala po Peniel azaki pena ndoki ayaki koloka fi ya Michael Mbai Jerry Kobetox merci beaucoup na ba réponse na ba question na ngai mais Peniel ti le azaka kana arrestation azaka kana garde vue azaka ka wana na batiki et puis vidéo na salaka des infractions na ba pays développés
Non, même biso pe awa eza déjà infraction. JF eye déjà wana elobi na yeke asalaki babenga ngoni violence faite à la justice. Yango asali yango na tisiko azana na arrestation et puis balandela nanu comment se fait-il? Yo mutu ngai stela nazali awa mais mutu muso asali na kombo nanga. Eza déjà infraction exactement. Infraction d'emboutement. En suivant ça vraiment conseil nous couper c'est pas épeniel et puis na bato nyo surtout bazo linga ba saluer kombo ya pasteur Mike Kalambay. En tout cas pasteur Mike Kalambay omoni eloko nga na koyebisa oboye molimo ya Moïse Mbiye kotela yo journaliste mutu nyonso koleka na TV po atanga komona na makambo peniel kangisa ye c'est pas normal ndenge na otwe mutu na boba kangisanga te ndenge zo tuna ngate mutu azoloba ke po mutu ngana na fai na ngaka boye na bio Kalambay mutakangisi peniel est-ce que nana preuve fausse accusation na na preuve te sikoyo alors quand ça molimo ya pasteur Moïse Mbiye comment na yoko zala sali boyete comment to vanda ba des années ba tiaka okana ba miniature makambo Yvette Kalombo boy ba tia na miniature makambo nini boy ba tia na miniature kangi sana na ta des journalistes okomona ke discipline ekokoma wana tolinga na kopesa Mike Kalambay penye na kopesa tolite aza déjà libende tengama ba zongisa ngo tutu waka na moto zalata moto po zongisa ndeko na moto kopesa musa makasi bongo te pardon eza musa makasi penye lokwa sa kotaki na YouTube alulaka YouTube atalaka ndenge ba Marie-Laure moka basalaka ba succès atala ndenge ba Karine Mokonzi basalaka succès alobi te nga pe na yana koma nanga mwasi ya succès yango lelo sort nango mukange mufunge mukamata lokolo salaki test soit disant salaki test à Covid na kombo na yo na ndinga mutu mususu so posaki na Covid ango folo tika ba cha yo soki na quarantaine siko yo ke kopesa mutu mususu ndenge nini eza déjà mauvaise intention et puis ko funda aéroport na biso ozo filmer na aéroport bongo en tout cas batu ya déjà batu aéroport il faut moi sur la pena pini et puis ça la corriger parce que autaka na poto autaka na mboko eza la loi et bi loi ko ça les loko na poto te donc na Congo eza poubelle te Congo eza marché central te c'est un peu ça j'ai comme tout pendant 6 ans yo eza qui c'est que chef de l'état na biso asaile o mureza malam parce que na tango kaleza ki pasumu na mutauti libanda ya mboka bakangi na aéroport bazo banga et surtout pays loko les États-Unis mais lelo oyo koya ya fachi na mboka oyo bakomokanga na ba américaine mais problème ezali yo kanisi soza na nationalité américaine okosala nyonso tokosala na Congo yango moni mboka na biso keneki na bapaya yango mona mboka na biso keneki na bapaya mukongolais mususu achasane nationalité akomo mona bona sana ngai loko eza buzoba na Congo loko mboka na bango eza nango tina te ba libanais awa libanais zo yebisa gouverneur de la ville mukolo za na problème na justice lukanga premier citoyen de la ville eza na sens te donc mboka na biso keneki na maboko ya bapaya mboka ngike c'était kamaki donc pona ngai discipline ane kota et puis laisser aller na téléphone muto a filmaka na aéroport il faut si là combien de fois biso ba caméraman on a carte à presse au présenter na ba mikanda nyonso bazo boya bo filmer mais ba tumuso zo filmer aéroport bozo tika ye ba kangi azo filmer le quoi ba penyel eza na sens te donc il faut mi beko pena et ça. Merci beaucoup na couple pastoral Diamant Kiambote papa Diamant Kiambote na maman Blandine depuis Hollande Mambote Belé vraiment je comme tox to comme dana suka mo ba quelques salutations dans na batu balanda kiyo parce que batu balinga couper voilà bambote na ngana ba congolais surtout bolanda ki ngai na zande ko na bino congolais na linga Congo ko leka boketu premier po ya koma déjà belge aza sous congolais ta kosa biso pamba zo bunda liti opo na Congo mafu abunda liti ya poche na ye alors mbongo ya poche na ya komba na bundaka donc moi je suis un congolais on a beti 18 ans na Kabila awa na vivre ndenge nini mwana neva zote katanga wi ça zo expliquer mukolo sara na nzoto donc naza pena vrai combattant lokola ba res kazadi naza vrai combattant lokola ba Daniel Safu lokola ba Mike Mukeba lokola ba Eliezer donc yango moyen na portera drapeau Congo pona ko lakisa ke Congo et kozala uni et puis jamais to kozala bâti donc phare de na biso en tout cas félicitations moko mbote na batu nyonso tout o bazali pona bazo kamba ekolo oyoyo en tout cas ba congolais to tika muninga soka sali mabe to kondana ka e penyel asali mabe foko benga nyau na komone nyau penyel asali mabe bolo bateke eza compte à rendre Mike Kalambay kolanda penyel poisa na penyel lisusu nini donc eloko moko te mwana mwasa so sala biloko na bisala sa na internet mbote na makasi na mama bela dinganga o apesa biso opportunité
tolobaka na chaîne oyo Vision Plus Télévision mbote na nga na Dani Nzila na Diblin Maman Pasteur Titi la source na Moni Koli na ngate mbote na Trésor Walukonk notre coordonnateur mbote na Charma Lutadina na sima caméra mbote na ba congolais na so Adricha motomètre beba zibeba misemi senga motema ya Emeka Ikaembe libulu ya diamant Mama Lopango mbote na boutique création boucle na Isangila na bloc wana ya Blandine Basele bokende rapide bokokuta Hervé Basele na boutique Blandine création boucle merci beaucoup soki bomoni na lobela ki Peniel mabe aweza analyse te aweza ngana eko condamner Peniel soki na lobela ki mabe boyokanga bo supportenga na kosenga bolimbisi te poso na sengi bolimbisi makamano no sote ko na lobeli na condamner jusqu'à la dernière énergie nanga aza mwasi mabe mukaji wa bundu utuenza malu abu tatakana malu chileule uchi tatakana donc Peniel il faut yo kozaki na mobala muluba soko yoki chilubo te kende benga ta pama ka mbaye na téléphone a interpréter lo abiso makamna lobeli merci beaucoup na ebi ke bozala ki ebele pour na kolanda analyse et puis je dis un grand merci na bela dinganga na opportunité à kotika plateau na yo na sala analyse na sali lelo vraiment merci puis na cordon trésor na opportunité merci na batunyo so bolinga ka chaîne bo s'abonner massivement bo s'abonner bo liker bo partager vidéo commentaire na bino et ko sala bino puis je réponds à tenir ma propre proposition et ça pardon parce que tozo lo bakaka po ma best que les kingiza lokola tozo ko caresser ma tozo na tawo photo bana ko denosaka baba be Daniel conseil na peut se taquer de kono moi vanda justice sala musala nango ozo manomboka no to na posa na te poko garder mutu lokola yo na mboka na biso eza lokola nous continuons toujours à garder de bêtises dans notre pays donc zala wana ba vérifier ba information et puis ozana libérer et je dis un grand merci na batunyo surtout ba kozwa ta ya kolanda ngai opportunité ya ko partager ko liker vidéo ko sala ngai bien et puis à ma maman chérie tuke singa patience motema ya David Masunguna quant à moi et vous on se retrouve à la prochaine numéro bye.